sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema ikisana numitema ya bato. Toke no eres okay. Oh, pili yango. Ya malili mai. Toke na lutima mama no ero ne balia ka ko baby. Boni ungose na ki baby so to suppose o pesa makanda ero. Oh, pili yango. Alléluia. Ya bima. Nata ya pasa kwa kende. Obara batie. Nambula na yo, o embate. Bon. Bajo kumisaka yo. Du, ya kende. Onse. Ya kende. Ngena na yobina yo, du ya bima. Yo mona basi nyoso bazele kalite. Bazala ko yo. Boni boyeko. Yo mona ka de club mapimete mama na Nora Vivi. Afandi azakimia. Poebi kaza mwasi ya mutu. Kotia ka de kami mapime awate. Mama na Nora Vivi awate na bo. Azako se respecter. Ozo mwasi anderini. Malizen, kolingate ofandi bazo pakolo zero na libumo okufele mbali. Chala nino ko papa kanga. Na obima. Chala ni. Tu ya kende na mwana yo. Ya kende na mwana yo. Nikisana numitema. Nikisana numitema. Mama Alléluia. Nikisana numitema. Nikisana numitema. Mitema ya bato Nikisana numitema. mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema.
Bikisa nanu mitema ya bato Bikisa mitema ya bato Ambate miteme bikite Bikisa nanu mitema ya ba Kristo. Marisa, nini ko? Oh, yo mwana yele Fabiola. Marisa, mwana sa omani mukolo meme. Omani biloko salanga. Risque sur la diwano Marisa. Naombe la pele na mbanda. Okay, na sama bele oyima. Ilo pele matanga nanga. Osani ola mukate? Matanga na yona. Jango baboma ye ba molona baboma ye basala yangena mokiyo. Yongo ya kolekte yonde mokonja basi yo motojo akabasi. Basa ngo bakinga na nini? Na nini? Natuna yo. Nazobe kabate ya kuna. Nazobe kabate ya kuna basenza batona bango. Nazobe kambote benga bango bakonja yo kasi moya ba mwana yo e alite. Kende. Yo kende. Baninga bazela bala mwasi ya mbongo kelenge. Ah non. Omani mama na yo. Mama na yo. Atayo siko na boy na ulinga bache. Atakandemba. Abetanga ndenga mesana. Betanga yo malelo so beti ko zokusinga te. Comme la zoksa. Papa. Yako jokisa. Maman. Yo ebingai. Abe kuna na musika. Maman. Yako jokisa. Na joji ya ngai fenya mani etumba. Beau pesa biso Ngai na bunda. Yo yeni ngai ndenge na bunda. Maman. Moi c'est né. Beta mai tango. Sigoli. Tama betanga zo ani. Yako betanga na ko tikolo di boko. Malelo. Na tikolo di boko buka. Ngai na ko ya yo ndemi. Maman. Bon, yo kango bien bo. Ndenge na yaka mis amwa. Maman. Oyebi ngai ndenge na yaka mis ampus. Oyebi mpusa jo saka na ngai ya ngati hau na sokoto ye mis. Zemzi pekisa tatana. Kebana yo Banga quand même. Na banga bodo. Soka sope ya mai. Ndoto mo. Meka. Bama. Bozo ko la tie vraiment. Baninga za soki bule pusani mo. Bokoli mo. Ya kasuma kasa. Ba bino bokoli me bitumbe bimaka. Ebi tokote mama. Te za tokote. Natuna yana na jolu kabaka. Akata mo. Zairo ye wana. Ameli ba village langwe. Ayo ko mankenga. Soki na zina mwasa makasi. Anga beta na village. Ala seke no na beta na Zairo azo manke mbali na. Zairo ana ni mobutu. No binga kasi yaya. Les Zairo de Kimba. Boyo kati. No binga kasi yaya. Jambe ngai na kosoa na ba les Zairo de Kimbango. Dengo obimaka na ntuba na yo. Ba peta yo. Ba betanga. Ba ko peta yo. Te on kiete ba parati ka Ngai na kosoa na saka ba woni yo na mosi ba peta yo. Trop. Mais yo bimana mana yo. Jambe. Ozometa matina wesese sika obeta. Wesese sika obeta. Monta kota sala eloko ni. Papa sika ka pese stili pete papa tila kaka. Ta so ba konse ka boye ko na wabenga yaya. Tika ya ta bulu. Bon on a donc bozongo pe souci. Jamais en femme on appelle. Nazo bio masiko. Nazo. Et puis on commence na kaukambi. Nani? Kotanuka papa. So na nika mama dans opération musika. Mbongo to be bas. Paka mbongo. Mbongo te pe zuwa. Yo jo kanali. Papa. Mo so banga ni o tu me répondre ni vraiment. Yo mo so banga ni o tu mo le souci. Tu rappelles moi ça pour me bêter, ngam tindio. Tu ça bien obéti. Kakele basi bajo benga kaye utantaka bajo benga kaye ba bengi na koni. Sikana ba ba te. Na yo mpe. Maman, oyo komiso pe zuwa vraiment. Zuwa te. Bokoli na binyo déjà. Tika sa makam na Ka moni tete zana mapeka. Fanda non. Ko benga ngai mai ruta. Fanda. Sina ngape bochiwa. Ah.
sangoyo. Mapa moto, mapa. Mapa moto. Eh, baby. Mai. Ayo sasa na zongi. Ayo. Opesa pa mama, sasa zongi na leka. Baby, bitu fima imoko. No. Opesa ingeni. Oh yana. Chanzani, opesa nga livre na peti o mai. Mais à 100 comment pesa 300 Moi comment 500. Oh, opesa nga livre na peti o mai. Non, pesa ya katikati. Opesa to ces choses. Yo peti disa. Pesa kasi tena milano nte baby. Yo pesa nga livre na simba ko to yo. Zela kasi dianga na livre na simba. Baby, pesa nga ko. Non, mi pesa nga ka livre na peti o mai. Baby, sachez moi mai ndo singira ngani pa 300. Okati ata de to longo pesa. Omoni yo na epsa na bino ko ezali. Pesa nga ka livre na peti o mai. Simba kasi. Malembe yo poza pousse. Oh, mwana mna epsa ki yo ko esela nkata. Tiki, hein? Oui, si. Sinon, maman, ça va faire si ma mère n'a rien de la peau, quoi. Elle va dire que ça va au côté de la peau. Là, même ça, aujourd'hui, on va bien à Katanda, monsieur, on va pas. Ah, Simba. Yamazak. Akapia. Essa de colher no tipo. Eu ensino, na mão que eu tô usando, eu vou na mamãe para conseguir. Agora eu vou fazer a moto na kita não. Mapa moto. Nalabi ba telefoni yango zwa kasi ba. Ba ochango na kate kuna. Eko zana raison. Bon, ndo kuluka lezo pona na benga. Ana olumina na benga. Oyo eza balabala. Ndini? Na tili pa petit na. Ba petit nango ya bazai wana ba malaria bazotambula ka ba butu. Buka ta moko na maniksi wana motango tala kanga mikona ko buka ta lokolo wana na zaile ba. Maniksi ngako mwana zaile ta na zaile kuna moto ye moto akonyatela yo libaya. Yako lingali ngangai. Isila ka solite. Boy na chana kangoma ete. Nzambe yanga ifokwe. Okinya yo leki maliza ne. Mokolo na wana. Soko simbie kaka bena ko kata. Lo ko pamangai. Masih omong. Nenge na lobayo. Masih omong. Na kama kamu na lokala mabongo. Na lokala mbot ni samboto. Kala mboto. Mboto. Babi mboto na malango. Oh yeah. Mokolo ana utindiri ngai lo kunani. Foto na yo. Oza kina kikosa. Ozinde pembe makasi boy. Ena ka pebet. Yango nazolinga mikolo toluka mai meloko moko na moi. Po ya butu nazo yeba kate. Bona ni? Kasi pona mona pembe yango te. Po yo ya ka kutanga na butu. Kona kukuta na momi na ya. Ifoko. Pega na banga moto te. Ah nzambe na. Na banga moto te pe na sa présenter nga moi ça lo. Oyebi. Kozala mwasi boy yango mona kamubala kamubisala sala. Okambali lobe ala muki na tango na ke alme. Epa ka kufila risasi. Bona ni? Kasi mampa les juillet. Mona mbala juma si moke ya pemba zoko kako mibomba lezo taka. Zobi na tango na ke osala morgue. Ake ndikuna asanja kufi. Basi, bapesa ka batu baposa maboka lakini nga osala na morgue. Ukoti kuna yo moko alo sanja kufi.
ndenge naloba yo mwasi oka mokolo nanga etika mokena tika ndumba yoka posa opesanga oyebi posa opesanga na minute posa kosala politique namomoni nasali fort nakoma serbia vie eza na baréalité serbe vie eza tellement bizarre nayebi bana bakonzi mosusu toyebaka lobi lelo so aleki na nzela aotia ekata bino avantage parce que bosimbi jésus christ lokwa nkolo aza na kati ya barke na yo ata mbonge ye un jour akotelemela nyonso okokimi okota nzambe apromettre bana plutôt banani jésus christ apromettre badisciple na bito katisa na ngambo mosusu ezalaki maloba nzambe mais epekisaki te mbonge na mokutu ya koatake bango. C'est juste pour vous dire que okozala mwana nzambe bitumbe koya na vie. Tant toyoka histoire bana Israël balekaki na désert balaki na captivité na kati Égypte. La captivité eza étape ya souffrance au mutu alekisa na vie. Vie ya mutu Israël wana histoire bana Israël eza histoire ya vie ya mutu. Au mutu auti na kati ya captivité lokwa azalaki attaché na nzambe un jour nzambe atindi Moïse abi kende okangola peuple wana. Nga na ye na famille na bino na yebi te pourquoi. Na cause la paix Moïse nzamba tinda ta musu na nzela na ngalo bibino bo changer vie mais eloko na osenga na bino bozala ba incrédulité parce que bana Israël ta bakomaki na désert bakoma désespéré babisi Moïse aumisa aronto sana biso nzambe mususu bakene ko gumba mela banzamba bikeko ekanda nzambe kitaki Moïse na montagne nzambe azoyisa Moïse na la peuple na yo oyo bimisa na kati Égypte basumuki. J'ai compris que lorsque nous avons fait Nzamba tiki le peuple wana Moïse parce que Nzamba na biso allé 3 fois ça. Alors bato ba tambola na isengi batambo na sainteté. Voilà pourquoi on a saigné na bino pour demeurer dans Nzamba. Nzamba prometta ki bana Israël un jour ba kotaki na terre promise. Ba promesse Nzamba ko le kate. Pour demeurer na vie à sacrifice ya prière. Nzamba yo ka ba prière na bino. Un jour, Nzamba ko répondre. Un jour, Nzamba ko telema na kati ya bino. On tika bino de moi. Il est le Dieu des orphelins, le consolateur de cœur brisé. Voilà. Bino bozana moto ba bouffer nous na croix c'est Jésus-Christ. Je crois le Bible ça le fort voya na prière. Na moni boyete ya mona ça qui fort na comment bolemba te puis la prière. Ça mbaye maman. Alors, dans Jérémie, chapitre 1er, verset 19, ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi, dit l'Éternel des armées. Zambazarana bino. C'est bien. bato basambela te bango wana ka nde nzambe apambola bango biso tokende église lundi église mardi église mercredi église pasi ezoyaka likolo ya pasi ezolando kaka atelemaka moto asuka na nyonso atelemaka moto asuka na nyonso abomolaka makambo ebeba kosimba yesu nzambe apambola bino nakomokende je crois dans le mois mingi maloba wana ezosika na mitema na bino maika nateka lobi nateka kaka 5 000 nafuti mbongo mama na 4 500 francs onga na zwa 500 nde yango kolia lobi 500 yango napesa eza 10 000 francs parce que différence entre 10 000 francs nakopesaka te opesa Nzamba pambola bino eza 500 francs donc nayebi ke eza moke liboso ya nzambe te so apamboli nakomi nateki ata 10 000 moto apesi bino mbongo eza nzambe ayebi ke eza moke mais geste oyo osali opesa te parce que eza na bato mosusu bakanisaka 10 000 eza ba $100 ebandi na ba 1000 na ba $10 non 10 000 ezalaka na prix te ezodépendre na oyo ozwi loko oyo ozwaki ya moke olongoli 1/10 na moke opesi nzambe c'est que nzambe wana un jour on se souvenir na mbongo lepesi nzambe apambola bino Malachi 3:8 oka bototi loba nzambe se souvenir na bino merci beaucoup.
kitoko yo motema ke akinga okoti oyo zana kikoso otekali ne wana après olela manza nga kuna ata na safari na kani kana okapusa mai bato na lwela ata mai be topesa nzambe toni misona nini tovandaki oyo esenga koza 500 nana miboma nzoto apo olia mpo na osomba ata sako mbaloso tolia sikoyo tolia nini banda lobe bo obengelanga esote pwani kasi fa akopesa ngai koyebisa paster tonoki ata trop dosika na desi osoma ta nguba na defata lipa ipa momana na coin oyo eza kolia te yo nakomemoi pa zili miziki oyo ya bresic ya burawayo tanjoto amana eza mindele kata na ya bato ya mindele bazokuvaccine benga lisusu mokolo moninga lomumba moninga akasavu mentiri moninga tata oyo abandundu oyo azalaka na nini moninga kizenga moninga mongulujaka moninga siama lisongo bamolona mbula na yo bisi makarati benganga moninga fali o ile osongo amba yo ozalaki mokolo na ye moninga fali omoni okoza mwana mokajota pefesen eclair ndaka jozoyaka na mosi na kikoso moipi yongo yaki ajo ibaka basi ya bato yo kokufa ti sapisi malage mabe te sapisi ejwa ya kasi mosima malage ya mbali malage mabe nakufa nango te ntembo olingi ntembo te nakokufa na limi ekanganga solo sapisi okamona be azonyakolaka malisan soki nakekaka sokonanelemake elokumuka ekangaminga kuna malisan abendenge akendaka na basi wana sapisi ejwaya mpande ejwaya mpenza bisika nyonso nakomi nanga tayakati jwafo nokende okuta na mosanga najo oyoka ya natiri yoke na mbula na yo tela mosi kele yona mfumu ro salomo yonde turati isani nana konda betanga nina kanga biona na keba biso kende yakende ajo oliaka mbongo abe soko ya dei ngo atindi mbongo yo pisanga indambu na kiko beta kala beso njoko kiko beta kala beso na basi ngai ojo saka ngai na saka ndumba serie bonga ngai na sandumba serie bonga ya wanja soso ona sisa makena olinga chala mwana la yo ngai na chala mwana mpo oyo bayebi yo toninga mona yawa mpo bayebi nga na mobali nanga toya kofanda awa ekopele wana pele kaka mpo na kombwa na mosala jene eka na mikolo mona nga na tele na kimi na akomona na mamo na tele te ye moto akokimisa nga tele te mwana kaka nabenge pele nga mpo ayi mokolo na mosala atuka oni oyibi neyebi koninga no bapapa yango okumisa tata wana ata asani kuna kutu malonga te okokumisa papa na papa
Depuis ofandisi biso adeko olobaki oyo bango bakipaka te baopesa biso yaka na komela papa akoya omela ngai ta ume noke otika ozela tata na yabongo moninga alola apresente na mobali na ngai okutana bomoni mpe mobali ya solo ei na mwasi na ndako etikali mokeka abenga na mwasi atiyangani akolembaka ye oyo abima libanda azobima libanda kaka bongo nakoti te likolo moko nakati likolo moko libanda epai na akosala mobulu mpo ya yivie akosala nanga nini ya malonga mpo akoumela akoda ye na ye no eka mokolo wana na sekuti ye kobe na nsima bela ngani loyanga bitanga monoko bangangaka te wana ibana nangangisi aye na bole ayebi bapole na ye yoyaka mwana mabe yo mokolo opaisaka nga tina jelaka moto ya yo mbongo ya yo nga nafana nalekisa ta na nga asa yo pozaake makambo na nga bebe Bro. Oh, my bro. Fendo. Ouais, comment? Oh là 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 là. Waouh. Mais attends, comment ça boxe? Ah non, même pas. Là, ça beau boxe. Ça va. Mais t'as pris du poids? On compte sale ou ça, monsieur? Là, écoute, on a compté. Ah, toi aussi, ne me dis pas ça. Sinon, ça va. Man. Mannequin. Mannequin de Kinshasa. On a gardé taille S. Ah oui, je vois. Ouais, moi, je consomme bio. Prendre du poids, c'est pas mon lot. Je croyais peut-être que là, on retrouvera facilement, je vois. Et ça passe. Un quinoa. Ah, hein? La bombe. Saumon. Quand tu m'as envoyé l'adresse, en fait, Nando, bon, j'ai fréquenté une fille quelque part là. Manini, tout ça. Donc, même si la gare s'est référé, et puis, bon, ah, mais tu me connais. Ah oui, hein. Un renard a toujours un renard. Ah oui, mais il faut être moins pétant aux autres. Bah, il dit, je peux changer. On ne peut pas rester parce que yo na bien. To kotika la carte ba place au tozala kawana. Ça prend ce que j'ai choix. Au monde pas au tika na pour ma choix. Ti le nom ça. Mais si on a coûté un mot bien, je te dis je m'engage. Ba onyo so zo na bazala bien. Na ba o mona ba le kaka mungo o vanjo bois kili sotali. Bazala ka bien te. Bien on bien on so ya yo nyaza ndeni. Une fille parfaite to je ne sais pas. Non, en fait, la femme parfaite, c'est toi-même qui va la créer, tu vois. Mais les filles, basées sur la stabilité morale, bayebi penza et logo balingité. Soit, on a moins ça lingi libala, mais on s'est comporté tel roi moins sûr lingi libala. Non, ça devient. Ne parle pas seulement des Quinoises comme ça. Il y a même des filles qui vivent ailleurs. Au bazar, un comportement où tu ne peux pas imaginer. Tu vois, il y a même des filles au bazar en Europe où on a passé, je peux dire qu'on a payé dans victime. Victime. Tu vois une fille, elle a pour son bail dans la pembe, elle a la mandé, elle a la souki, elle a la ramaramnios. Elle a payé mon bail à bon moment na soukao, na seplane, elle a bien ba caractère, elle a mon solo. Tu vois, on a boya qui. Oh mon bail, on a moins libou, mais elle a mon ba caractère. Donc cela veut dire quoi? Mutu ndenzamba sala mutu jamais na vie na yo okuta na moi si to na mobali ou azo répondre na ba critères non nyonso aux ala na. Sinon à part ça dis-moi chérie na on ticket bien. Chérie, je sais pas ta femme, ta copine, mon cher ami. Je me marie vraiment yo ebaté. Tu allais le voir na Facebook, ba Instagram tout consomme. Bien sûr, tu as quand même une relation où ça mon cher ami, la réalité est en Europe, c'est la réalité en Hawaï. Moi, je suis à Porto, je suis tout, vraiment bellité. Tu vois? Donc, ma fille s'en fout à quoi. Je suis à cause de la responsabilité, tant qu'une femme africaine, je suis à moi je suis responsabilité je suis salanda pour à sokoli à saliboué à sokoli bassin tout consomme tu vois bon c'est voilà voilà les gens ne sont pas focus dans la carte vraiment voilà et là mon pays sous nous avons déploré mingi en fait bazo perdre culture nabiso africain bassin nabiso ba okende ah de ba romo mi benga ba romo ba na poto
Je comprends. La plupart d'entre eux perdre la culture africaine, disons. Tu vois, la culture adoptée. Et maintenant, et comme que ça a une incohérence, c'est la raison pour laquelle je me suis. Il y a bien bazar. Et moi, il y a bien bazar. Mais je me suis décidé, ma projet dans un ango, ma camon dans un c'est vraiment été qui n'a pas moi si Europe to vananaï. Donner kin pour nous s'occuper dans nos parents là-bas. Il y a des difficultés à kin qui surtout besoin d'en coûter. Oui, tu sais, Fendi, j'allais te dire, au moins personnalité comme je sais qu'en Europe c'était un peu difficile, tout ça avec ton boulot, mais après l'investissement dans ah oui Simbi. Maintenant c'est quand même Fendi, hein? C'est maintenant un grand monsieur, tu vois. Et je crois que même ta famille, il est là ta image voilà, tu vois. Parce que place Bazapé, bon, c'est pas que ça dans mon abbé, mais quand même faut que la place morale bien. Oui, famille pèse à image na yo, tu vois. Surtout ça, vraiment voilà mon cher, là vraiment il est il y a vraiment ceux qui va comme stable dans la pays ça bien. Mais cela n'empêche pas de mettre à moi tout quelque part, comprendre monsieur. Si na panda ya voya na comment na papier. Na musa ni canton. C'est programme pour tout bana la capella, surtout si capella ville après bah dimanche on est capable de coller. OK. La semaine, OK. Capella un mot ville, mais un mot pays bangana la bisoa. Il y a échangé non Nathalie qui on a ba écran ba théâtre tout console dendo mafuta ba bakli sous mayonnaise mafuta ni sous ta na Afrique contre la cholestérol te tokina na ka bongo Boché tous les gars le pardon tous les gars la chambre na zo ba plan na ngoye na depuis to vanda ki on Nakomi moto wa mélange. Ekolinga bana mike pasi. Njoto nanga. Tuli poe. Je suis nakukuna donc mère déclaré pe auto na mbongo yo na boyo kaka na olya na olya osko na omela na olya ngapi no fa bakite zali bakangi nazo bakangi on fait souffrir maman fort bakomi aba eza closet kende so eza close et déranger te ngapi na boy nyanga Luka sikali. Si on entend parce que James Luka sikali. Oko kanisa papa mna ene mite. Toza na sede. Oko kanisa ene mite ke papa tole balate. Oko sala mote. Na sens nini? Bali nizo bakanisa papa na wini. Jamais. Na yo simbaté na. Ah ba sala te. Mama ba sala te bosi boklo tire si. Batunga na oze bakomona yote. Vraiment, bravo. Bosi yanga na mama na bino ndeko betanga bobetanga. Ngana okata. Sobo le ona bila, sobo tumabila ba otu, sobo katanga su, katinga su. Bosi yanga ko. Esigi. Ba sala te. Pesa ke mbongo. Ba sala. Pesa mbongo ngana avec. Mbongo esili ba sala. Mbongo esili kende ba sala. Ba sala te. Ba sika ba. Omanyo. Mais tu vas pas dans papa. Na boko na mai. Moi na yo mo boke. Omwana famille wana. Mwana na nga Fendi, yeba kose na zeli. Opanzi buna kwa kende yesi. Nakubenga mama ka sikolo. Na lo mama comme ça yo. Yakana nteyo. Yaba bakanyote. Zonga susute. Yako zo fe. Yo sakane. Nakubenga yesiko. Natande yo sala siko. Ponso pilato, zoteka Yesu. Oteka Yesu. Beze ya mnoko solo. Akuta ngaiti. Ponso pilato nyama tala soki lokola midi ngalikaya mutamela simbok. Nikisana numitema. Nikisana numitema. Alléluia.
mitema ya bato mitema ebikite haleluya ikisana no mitema ikisana no mitema ya bato Bikisha mitema ya bato Ambate miteme bikite Bikisha nanu mitema ya ba Kristo Bikisha mitema ba yenge bene asuko kuna na nzoka yazolobela ilamba do makambo boni makati mpongo na afifi bolili minus baza bien bongo batinenga na mpato te mama pake kwa yonga na uchi kufatina ya na na ba charge ba tususu kaka ni kambe yo olekaki oyebisi ba mona Maman. Ça fait déjà au moins 6 mois ou 7 mois si je me trompe. Tango tini mbangwa bato bazaka bana quartier balobi tobetisa mbona nga bimbonda te nazwi bainstrument pa papa Gilles musique wa Belgique alobi natindela po kuna na Belgique ezalaka moto anga beta musique na ye akendaka epai ya ozwi babiloko ya Kinshasa nde tozwi Gilles musique wana apesi biso musique nabetisi mindule minene awa oyo kaka lisusu de la diaspora boketi wa yambo alobi te Soyez quand même, s'il vous plaît. Natindelaki bino plutôt mbongo bozwanda kususu. Maman, ça va mani. Père à côté baranki mingi ah na ndenge na. Ça veut dire quoi? Non, en fait papa mingi ya koto tout. Alinga bana bango et puis avion na bango na affrontement. Adjoana baba ninga na ngai nyonso tout ya ba mike bakoma basi ya papa. Abeti sa musique na zil musique wana ni. Zil musique amani yango bana mokoto ya jola taka. Simme. Si, kobenga hésité. Ajo tiaka nini? Abeti sa wa bana basi baya moteni. Maman, peu importe. Peu importe, on va faire ça. C'est que moi je vais, c'est quoi? Oui, c'est que moi je vais, c'est quoi? S'il vous plaît. Ah, c'est concentré trop dans la vie, maman n'a pas c'est pas pour lui péter. C'est concentré trop dans la vie. So l'andika papa, l'andi maman. Oza la ridi mikinzilize mingi koto. Ridi mikinzilize. Nalo bisaka yo. Ya maman no yo mpenda na ali. Idikile. Maman. Disait ya mwana maman. Ya mwana lobi bien yo compliqué susu. Yena maman na ye. Ya maebi na fa. Yo ka kolbaka pa makara li. Liquidation te. Mwana lo ba mosusa yo mama. Papa. Liquidation. Ridi mikinzilize. Ya mwana baloba bon. Soki moto azamu. Ko za loloko ko jepe neska ngapela o mazoba. Maman. Mpo ye yo moko mosa yite. Yo moko yango na. Peu importe mbongo na bolia ki so bosali na ngoni je ne sais pas. J'allais dire ceci. Besoin de bolongo. OK? Bol qui est commissionnaire. Ba commissionnaire place boyebi ba maison immobilière ezali. Eza 2/13. Non, papa. Comment na couloir wana te? Loko eza na mopanzi ya tunnel wana. Okomona yango eza 2. Mais soko matiki kolo eza 13. O limiti kuna. Wana moso ya zana basini onini. Osali yango sima na yango apanjani tokolonga oya tolinga ta ayebintina papa alinga nini tosombaka kotoyo oyi akolonize akolonizaka James maman bolongo abolika ba commissionnaire ya awate so bolonga bango te ngai nongo ba commissionnaire baluka ndako place mosusu parce que ici entre ça les autres plaire ngai te ça ne peut pas papa boyana mama nga mwinaki
Otomobimba mona ye, bayambaka nano mona. Osori na mona yebi itina mona. Mais tozolo banate nazolo banayo. Nazo batala mwaso. Ko nakenda ko lokutala. Pesa mbongo ezaka ti. Mona totina kambanga bajoliaka. Bajoliaka yamba. Mama ngana ki. Papa na ki. Ya nako bi ngoni ngai. Moko nako mananda ko yoko ka mobile yoko bi. Sima makambo pour moi na biso ngesi ka. Ko ka mobile yoko bi. Papa. Beti mandenge nayo. Yo momoni, nako bi mananda ko na ke. Ko mona ka mwasi maka. Na OK mana ba désordre mais on a peur. James Azoé la binombo aussi. Parce que la zone de makambo est important pour continuer soin. Et maintenant vous voulez quoi? Mandé pour le cas bloqué. Papa, non, je vais présenter moi sur la ligne. Non, il prochainement à présenter moi. Bon ça non, papa, bon ça non makamanda s'il vous plaît. Ça non là c'est quoi? Hein papa? James. Papa, Azoé la binombo. Quelle maman, James Azoé la binombo. C'est bête en aïe. Bête en aïe. Betanga na miso mwana no nenya koganga lelo soko siminga na koganga makasi mwana no ayoka epu na bebisa yo sefi njape na ngai moto yo na sayo betanga mwana lelo betanga ina ganga loko ya zeli azokisi ngai linga kasiko yo melange po o kama na po osansa nani wana omelelika ngai bonga na mela nani omoka mokona ino soko umelika paka lo wina lobi nayo libale si oyo na kamela malizu nani mizoze nga na epa na bisoti oyebi gafa na ngai mani jokote papa no fana wala zaile mongolo wana batelemi na dijesela wela sone ya badi bazonyomaka na ngai bazo okumisaka bebe ofrale bonga tango na baka bebe chikevu mwana mwasi azokola deja na mundi ya ngolo osakai na mwasi tene mwana sana nyama Wanani? Ay! Kobeta ka mobile ni wasanyoni. Wanani? Dawita ka na ya. Biki kambe na taki yo isika nyonso kokata yango mosusu kodwa penza motonga kamunde kanja kamunde kotobola yo nyama ajo vanda mpawa na tarise na dwa yo kambe na bwakaki bino nde na nkiti na ngai mpe boyoloyo na se mpo nini kambe na bwaki bino mpenza na kiti na mosi na ye mosi anga jokima ngai motamo kusa nakodwa yo likambo te merci
pamba te alléluia ikisana numitema ikisana numitema mitema ya bato ikisana numitema mitema ebikite alléluia ikisana numitema ikisana numitema ya bato ikisha mitema ya bato ambate miteme bikite ikisana numitema ya ba Kristo ikisha mitema ba yenge bene ikisana numitema ya bato na yo pambate miteme bikite allo ikisana numitema ikisana numitema batela motema na yo esale makambo ya Yesu esalela bato mabe te basusu tozobenga bango bateyi baza koteya Yesu na monoko na motema Yesu aza ti lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate miteme bikite basusu tozobenga bango baprofete aza kosakola makambo euti na mayele na bango moko nini kaka bato bapesa bango mbongo pamba te miteme bikite bikisana nu mitema ya bato bikisa mitema ya bakristo bikisana nu mitema ya bato naleli motema moteme bikite mosusu akomisi nkolo lokola motuka nayi oyo biso bakongole tobengaka 207 ekobima na ntongo na poko ememela ye mbongo pambati miteme bikite basusu tozobenga bango bayembi baza koyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati kindumba lolendo lokuta makambo bamba awo pamba te miteme bikite ozawa